Simana bota bino merci pour des bébés sur la télévision na bino pour la info lingala journal ya peu pour na peu merci na fidélité peu confiance au bozala kana yango na journal na bino to fongola journal ya kola lundi pour la ouverture ya session ordinaire ya examen d'état édition 2024-2025 et c'est maki kitoko kola lundi 28 juillet na itondi la République démocratique du Congo boyba ke ministre ya éducation Raissa Malouya lancaki milulu à partir ya collège Don Bosco kuna na commune ya Massina héritier mapinde mpe grâce pour bazaki na compte pour lingala. Lancement officiel et examen d'état édition 2024-2025 et c'est le Maki Kitoko et paye ministre d'état, ministre en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raissa Malou. Lancement il y a 58e édition examen d'état et c'est le Maki na collège Don Bosco na commune Yamassina. Près d'1 million de candidats basali ko participer na session Oyo. Zabongo réparti na 3165 centres na passation à travers Mboka Mobimba. Wapiepai, 13 centres ezalipe situés na étranger, na Angola, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie. Na occasion oyo ministre ya éducation a salué qui innovation ezali ko apporté par na ba plateforme o ezali e diplôme. Lisusu à garantir désormais authenticité, traçabilité, vérifiabilité ya ba diplôme grâce à technologie broken. Lisusu QR code avancé oyo majeur ezali positionnement ya République démocratique du Congo parmi les pionniers à innovation numérique éducative na continent africain. Bosimba qui épreuve y a session ordinaire et examen d'état et Kosalema du lundi 28 juillet au jeudi 31 juillet 2025, soit 4 jours. Kaka Masolo est examen d'état édition 2024-2025 bobaki première dame Denise Nyakero Tshisekedi y a encouragé qui va finaliste y a examen d'état oyo na kobenga bango à partir ya téléphone kuna na cité ya Union africaine bola na reportage oyo ya Midjuma Bas. Ah c'est pas vrai, c'est pas Samuel maman. C'est qui? C'est le papa de Samuel. Première dame, viens sauter sur ma fête. J'enlève ma casquette. Samuel est au maquis en ce moment. Ah, voilà, c'est ça que je me disais. Je les appelle juste pour les encourager et lui dire que je l'attends impatiemment dans la famille Excellencia. Il y croit. Ah, et ben, nous aussi. c'est très bien, il faut croiser les doigts. En tout cas. On croise les doigts. Et t'appelles. Sérieusement, c'est un cri du ciel, quoi. Vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Et même si lui, c'est que vous avez appelé pour lui. Oui. Non. Ben, passez-lui le message, en tout cas, de ma part, que je l'attends impatiemment. Je lui souhaite bonne chance. Ça va, la colombe? Tu as refusé de me répondre, hein? Ça va? Oui, ça va, merci. Ça va aussi. Alors, tu prépares des examens? Oui, oui. D'accord. Ben, je voulais juste t'encourager et te donner rendez-vous pour rejoindre la famille Excellencia. Écoute, bonne chance, bien de bonnes choses. Allez, que Dieu t'accompagne. Bisous. Ben voilà, je ne vous ai pas tous appelés parce que je n'ai pas le numéro de tout le monde et de toute façon, c'est pas possible. Voilà, je tiens juste à vous dire que je vous porte dans mon cœur, je vous soutiens, je vous encourage et je prie vraiment que le Seigneur vous accompagne dans vos examens. Et j'espère qu'on va se revoir à très bientôt. Vous allez rejoindre la famille Excellencia et bonne chance. Voilà, que Dieu vous garde. Premier ministre et économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba yambaki kuna na cabinet na mosala responsable de makambo etali régulation ya ba prix pona kosunga ba consommateurs héritier mapine pe Fabrice Lundo biba détail. Nous avons vu le ministre défiler à la tête de ce département, mais il n'y en a aucun qui a pris à bras le corps la question de consommateur. En soi, prendre à bras le corps la question de consommateur signifie simplement répondre à un point que le chef de l'État a relevé lors de son discours d'investiture au mois de janvier, lié à la prolongation du pouvoir d'achat de consommateurs. C'est ce que le ministre fait. Coup de chapeau, nous saluons, nous encourageons et rassurez-vous, nous sommes prêts à l'accompagner. C'est une grande première que de voir le ministère de l'économie d'une part, les associations de consommateurs de l'autre et en face de nous, toutes les autorités régulatrices
dans divers secteurs, on s'est compris la Banque centrale. Donc ça veut dire que le ministre veut tant soit peu régler le problème du Congolais lambda où qu'il se trouve. Nous accompagnons, nous saluons l'initiative. Il a proposé une application qui recevrait le plainte des consommateurs, le transmettre et puis le traiter. Nous avons proposé, comme la Banque centrale était, par rapport à la problématique de relevé bancaire, parce que le ministre en a évoqué, ce qui est rare dans bien des cas depuis qu'on est dans la lutte, que le ministre intervienne sur vos actions isolées. Nous avons demandé à la Banque centrale de prendre une instruction dans le sens de donner la structure de prix de relevé bancaire. Donc nous saluons ce que le ministre fait, coup de chapeau à lui, et que le gouvernement lui prête la main forte, autant que nous, le consommateur, nous lui prêtons main forte pour qu'on amène à bon port ce combat. En tout cas, c'est une initiative très louable que nous encourageons. Nous avons eu une introduction de ce chatbot qui nous a été présenté, un outil technologique qui nous sera très utile pour pouvoir être très proche des consommateurs, avoir aussi un feedback aussi beaucoup plus rapide. Nous louons cette initiative et nous encourageons cela et nous allons marcher ensemble avec cette initiative. Excellence, Monsieur le ministre a pensé mieux et a bien réfléchi de pouvoir, n'est-ce pas, nous mettre ensemble avec la régulation, les associations de consommateurs et au finish, les consommateurs peuvent attendre un bon résultat. Les plaintes se font en disparate. Qui se plaint et où? Allez un peu à Kissin se demander à un consommateur de l'eau qui n'a pas de l'eau chaque jour. Vous plaignez chez qui? Si Son Excellence a pris l'initiative de vulgariser, c'est pour permettre aux consommateurs de venir auprès de qui auprès de la personne chargée de réguler le système. Lorsqu'on ne sait pas se retrouver dans les contextes de régulation, on ne sait pas auprès de qui se plaindre. Tu es à la maison, tu te plains, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Voilà, le ministre Son Excellence a pris une bonne initiative de dire à la régulation, aux consommateurs de prendre des initiatives de façon que la chose soit vulgarisée, de manière que la population soit suffisamment informée. Président, il y a Conseil national, il y a suivi accord processus électoral Joseph Olenga Koye ayambaki week-end eleki kuna na cabinet na musala ba ressortissant ya province ya Nord Sud Kivu oyo bayaki kotalisa pasi na bango depuis bakima guerre héritier mapinde mi détail. ezali baressortissant ya baprovince ya Nord pe Sud Kivu oyo bakimi bitumba to rébellion ya ba FCM 23 na province ya Nord pe Sud Kivu bango kolongwa balongwe kuna baye na ville ya Kinshasa kasi bazali ko se sentir abandonné na tina wana bayaki weekend eleki kokutana na président ya conseil national ya suivi ya accord pe processus électoral le patriarche Joseph Olenga Mukunji bayaki na badoléance na bango pona kotalisa pasi oyo bazali komona na ville ya Kinshasa depuis batika ki ba province na bango ya Nord pe Sud Kivu baza na pasi kasi bazali ko se sentir abandonné et pas ya ba autorité mon côté azali ko s'occuper na bango entre temps bandeko na bango oyo batikali pe na Nord pe Sud Kivu pasi ezali kaka kokoba ndenge bazali occupé et pas ya ba rebelle na tina wana bayaki pe kozwa ba conseil to pe réconfort et pas ya patriarche Joseph Olenga Mukunji oyo a promettre que ayoki bango ako transmettre ba doléance na bango nyonso oyo balobi et pas ya ba autorité sur place bazanga ki pete kopesa ye déclaration na bango na papier pour être Joseph Olenga Mukunji président ya Sensa azala na yango tango nyonso pe amema yango et pas ya ba autorité boyoka déclaration na bango na micro ya Info Lingala journal ya peuple. Aujourd'hui encore, nous subissons une deuxième forme de violence, l'oubli et l'exclusion totale. C'est inadmissible et insupportable. Pire encore, la voix des victimes que nous sommes est écartée dans différents processus en cours, celui de Doha, Washington et d'autres initiatives de paix. À cet effet, les victimes de cette guerre tragique, nous imposées par les ennemis de la République, sollicitons à toutes les autorités compétentes la participation active dans toutes ces initiatives afin que nous puissions apporter notre contribution pour la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique.
Pendant que certains cherchent à obtenir des positionnements politiques à travers les dialogues en cours, la population martyre reste sans voix et sans siège à la table des discussions. Cette situation est profondément injuste. tobanzi ke pasi ya baressortissant ya nord mpe sud kivu oyo bakima rébellion baza na ville ya kinshasa baautorité bakoyokela bango baidentifie bango mpo na kosunga bango afin ke bazala quand même na sécurité awa na ville na bango ya kinshasa bazali bacongolais esengeli bazala à l'aise. La masolo tali kutuba que la découverte et la mise en valeur de potentialité des titres et livre Oyo et comment mi pas ya Bishop à Dalville le vernissage na Weselma Kitoko week-end l'équipe na l'église Capella da Victoria na commune ya Lemba héritier mapinemi Francis Kanzaloko Cap grâce pour ba. La découverte et la mise en valeur des potentialités Yangonde ezali titre ya ouvrage oyo ekomami epai ya Mosel Nanzambe Bishop Adalvilelo Église Capella da Victoria na commune ya Lemba Salongo Yangonde eyambaki weekend eleki batu ya ndenge na ndenge bautaki bisika na bisika pona koassiste na vernissage ya livre oyo ekomami epai ya Bishop Adalvilelo liboso ya basali na Nzambe bainvite bapanzisango pe batu ya ndenge na ndenge Mosel na Nzambe Bishop Adalvilelo azwaki maloba pona kosala synthèse ya livre oyo akomi atalisike pona koyeba ba potentialité pe kote yango en valeur esengeli mutu ayeba nanu azali nani pe azana ba capacité nini oyo Nzambe atie kati na ye tango moto akomi yeba oyo azali nani pe akoyeba eloko nini ye azana yango natina wana Bishop Adalvilelo atalisike moto esengeli ayeba kosala ba choix malamu pe alobi appel eyaka liboso ya ba choix nyonso wana ezali kotalisa eloko nini pasteur Adalvilelo akomi pe atalisike batu ebele bazali kokufa bazali kokende na ba potentialité na bango oyo Nzambe atie kati na bango sans ke bayeba koexploiter yango or moto nyonso aza na eloko oyo Nzambe atie kati na ye esengeli a développer yango nyonso wana ezalaki résumé en quelques mots oyo Bishop Adalvilelo asalaki bongo na sima ezalaki bongo patriarche Alberto Mubiei po na koleka kosambela elongo na basali na Nzambe mususu babondelaki po na ouvrage oyo la découverte et la mise en valeur des potentialités basali na Nzambe basambelaki po na livre pe po na auteur na yango Bishop Adalvilelo enfin que livre oyo ba lecteur nyonso oyo bakotanga yango bayeba na kopambolama ba découvrir makambo ya kitoko pe ya malonga oyo Bishop Adalvilelo akomi nyonso wana elekaki vraiment kitoko bongo na sima ezalaki vente ya ouvrage oyo tomonaki batu ya ndenge na ndenge balekaki pona kosomba livre oyo eza na mabomba mimoko ya kitoko kati na yango na suka ya cérémonie ye moko Bishop Adalvilelo apesaki ba précision na micro ya Info Lingala. Merci journaliste pour la question. Et le retour en résumé c'est que remarquer que batu belé bali ko fonctionner na ignorance ya richesse onza matekati na bango. Et to komaki yango pona ko lamusa ko éveiller conscience na bango ko lamusa bango de manière à ce que ba comprendre que kati na bango ils ont ba richesse onza matie o faut bango ba ba exploiter parce que nzamba kela mutu moko te na mokili po échouer nous nzamba keli atie richesse kati na po te na nzela na yango abonga pe vie ekende liboso pe na nzela na ye bato misusu bapambolama pe bavi na bango ekende liboso mpona bandeko nyonso baza na besoin ya numéro ya livre bako contacter biso na numéro toali ko dicter sikoyo 09 93 073 102 09 93 073 102 bako contacter biso na numéro wana pe tokopesa bango organisation pe ndenge bakozwa. Bosimba pe boyeba ke la découverte et la mise en valeur des potentialités ezali kaka ouvrage yango moko te Bishop Adalvilelo azali kobongisa pe 3 ouvrages mosusu ekobima mikolo ezali koya nyonso wana pona kotalisa bana Nzambe to bana nyonso to bandeko nyonso bayeba na kotanga ka ba ouvrage bakodécouvrir makambo ya kitoko pe ya malonga esengeli boye Bishop Adalvilelo Nzambe apambola yo.
na masolo tali pede soso ba ke pomo ko ekabola quartier Lemba Yimbu na monga fula penjili brasserie na commune ya Ntsele bo eza ya kobeba makasi banda pona bukana pona koleka na trafic ya kote kuna ekoma ko sala mapasi mingi héritier mapine peladi landa population avandi na Lemba Yimbu na commune ya Mongafula pe ngambo ya Njili brasserie na commune ya Nsele bazali konyokwa makasi pona likambo etali ba trafic na bango raison ezali kaka moko ezali pont oyo likolo ya rivière Lukaya ezali ya kobukana ça fait le lot plus de 4 mois pont oyo ebukanaki population azali konyokwa mapona kokatisa ngambo na ngambo ezala même mituka to pe bakumbi moto bango nyonso bazali konyokwa mapamba te pont oyo ezalaki vraiment mosungi na bango population ya côté oyo balobi même chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango akendaki ko inaugurer usine ya Régie des eaux na Njili brasserie alekaki kaka nzela oyo kasi lelo ezali ya kobukana bato nyonso na Lemba Yimbu pe na Njili brasserie même bisika ebele na ville ya Kinshasa bazali kokamwa pe komilela boni ba autorité bazali ko s'intéresser te pona kobongisa pont oyo na micro ya Info Lingala journal ya peuple le grand chef coutumier ya Lemba Yimbu Lutonadio Maneno alias Déclara apesi ba précision bato nyonso oyo banterema ezowuta betoza na difficulté toyebite est-ce que l'autorité nyonso bakitaki awa balancer biso appel et pas Mukwa Ntombolo Fati Béton héros vivant parce que awa ozomona awa Régie des eaux yango wana Régie des eaux yango wana président de la République ayaki ko inaugurer mais alekaki awa oui alekaki awa na Régie des eaux na pont oyo président de la République aleki na pont oyo na minute président oleka ndenge nini ata président de la République azana na char de combat biso to votaki population des abisso ba autorité oyo bakoki ko pesa la biso message na chef de l'état soki baye awa baluki bazongi parce que carburant za yo fele ba véhicule za ya l'état tout ça voilà mais tant to votaka babondela ka biso soki to voter biso to komi binemi alors Mukwa Ntombolo Fati Béton papa soki bazo bombela yo population ya Njili Kilambu Lemba Yimbu toza na place ya koleka te pont oyo 4 mois rapport ya gouvernement ekendaka na présidence oyo biso ya pont oyo ezokende wapi sikoyo balongola biso na kini batia biso wapi et en plus ngai moko pe naza ayant droit de la ville autochtone ya Kinshasa ata balobi banyokola biso tina suka Mukwa Ntombolo Fati Béton président des présidents ozali président ya tribute mais président ya garant de la nation tolingaka yo za papa na biso babombelo makambu te bayebisa yo ke bana Njili Kilambu bana ya Lemba Yimbu bana ya Verman commune Mongafula bazolela nzela ezate pont oyo chef de l'état ka osala inauguration na Régie des eaux ebukana bakonzi basundoli biso na Lemba Yimbu bana ya quartier Njili Kilambu commune Mongafula tout consort to sengi kaka gouverneur de la ville yeba ke gouverneur de la ville ezali pona biso bana Lemba Yimbu te pona Kisasa Mobimba et puis PDG soki DG ya OVD fonction yo zwaki ya OVD yango yo fonction ya DG ya OVD yango papa ozali wapi ba ingénieur nyonso boza wapi ba parlementaire ba sénateur kasi tango pe tozokende boya lisusu osimba ke rivière Lukaya oyo bozali komona euti na province ya Congo central yango ekiko bwakama na rivière Njili pe Njili abwakami na fleuve Congo pont oyo nde esungaka ba trafic ya ndenge na ndenge pona ba commune lokola Mongafula Njili Nsele pe bongo na bongo population alekaka kaka na esika oyo tobanzike ba autorité bakosala makasi pona kobongisa yango enfin que trafic ezonga normal. Éducation avec institut technique de météorologique itemat na mokuse bango bafongi ba porte po na ba inscription baki na site na bango kuna ya Ndolo kuna na barumbu inscription za koleka na kitoko Stéphane Skande ba détail. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokela deloko yo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat Ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza kosalema ofele vedite gratuite pour l'année scolaire 2025-2026 et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo
kobanda na klase ya 7e ti na 6e des humanités. Bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino, moboti kozela te. Kuna ba section eza ebele: aviation civile, électricité générale, mécanique générale, pe électronique. Oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission, commutation, pe électronique industrielle. Mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki deja kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien. Baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele. Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission. Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique. Osilisa na yo deja classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko, batieli bino centre de formation à courte durée na ba domaine oyo: électricité automobile, installation des centres solaires. Oye kolandenge nini ba installaka ba panneau solaire ata ozana ba province mosika masolo aweza kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique, théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilité. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bacours ya anglais pesa kopesama. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. Bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo, avenue Aérodrome, numéro 3930, quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Ah, itemat ndolo, mfumu ya formation technique. Inauguration ya complexe scolaire Maman Pemba 2 il est qui kitoko nikolote koleka boba ki complexe scolaire Maman Pemba 2 ezwami mbongo nabni mwanga numéro 11 kuna na quartier de la paix na commune ya Kisenso Ladilan. Ndenge kaka ezalaki prévu, complexe scolaire Mama Pemba D, école ya fondation Nerombungu, inauguration ya mobange esalemaki weekend eleki na siège na yango oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix na commune ya Kisenso. Epai wapi ba bâtiment ekomi déjà prêt, ba porte efungwami pour la inscription ya année scolaire 2025-2026. Bosimba ke initiateur na yango honorable Nerombungu sur place azalaki représenté epai ya bana emibale Bobo pe Rodrigue Mbungu bango bazalaki wana. Bosimba ke cérémonie ya inauguration e bandaki na prière epai wapi mosali na Nzambe abetaki sete ya bolingo pe motema malamu oyo honorable Nerombungu mabanga moyo initiateur ya ba complexe scolaire Mama Pemba azana yango pona komona bilenge batanga na ba condition moko ya kitoko ndenge ba bâtiment ya complexe scolaire Mama Pemba MPD ezali kotalisa bongo na sima ezalaki bongo ba témoignage ya ndenge na ndenge elekaki bakataki pe ruban symbolique bongo na sima basali na Nzambe bazwaki possession ya esika oyo ba prière to ba intercession ya kafu esalemaki. Bosimba pe boyebake honorable Nerombungu mabanga moyo azalaka mosali na Nzambe nde azali makasi na ye tango nyonso œuvre na ye ezalaka de Dieu epai ya Nzambe ndenge bozali komona prière etokaki kotoka. Bongo na sima basali na Nzambe basambelelaki Rodrigue pe Bobo Mbungu bango mutu ba représentaki honorable Nerombungu na sima visite guidée esalemaki pona kotala ba bâtiment ba salle de classe bien aérée et tongami na ba condition moko ya kitoko bana complexe scolaire Mama Pemba D bakotanga lokola kaka bana complexe scolaire Mama Pemba 1 batangaka nyonso wana na bokasi ya yemoko honorable Nerombungu na makasi oyo azali kotia yango na likambo etali éducation na micro ya Info Lingala boyo kabandeko ndenge balobi tonda njamba apesi biso eve oyo na initiative ya honorable Nerombungu que vive Maman Pemba D pour que par la gloire de Dieu et l'initiative du Seigneur tous les enfants qui vont y étudier ici et tous les personnels qui vont travailler ici soient entre la protection de Dieu.
Pour nanga œuvre ou vraiment da fierté nanga non personnellement nga moko na ko na venir nanga à travers mon conduit son excellence on a bien plus que papa il a quoi ça les biso vraiment ça me bat droit au cœur donc plaisir à trop pour na baliko abiso bazwa na ciment babano abiso ndenge ba ko éducation vraiment ba ko l'air bien éduqué parce que les maman Pembade parce que un déjà ils ont ranassé na bikanga ou ils ont deuxième nango vraiment ils ont fierté na biso mono oui mwana ya honorable Néron Mbungu Rodrigue Mbungu oyo azali promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba azanga kité kopesa ba précision surtout comme si nzambe mettre le temps et les circonstances pour un journal lelo ezala ki facilité pour na biso na boto lelo makambo komela biso mais nzambe pesi biso ka makasi ya ko zala na milulu ya lelo ezalaki inauguration ya complexe scolaire Mama Pemba D toujours ba initiative ya son excellence Mbungu Néron accompagné na équipe na Mobimba ndeka kalobaka ke président ya tozongela mukie matolo etali institut technique de météorologie itemat delvo kuna na mbinza kuna pe ba inscription eza kosalema kitoko bolekana mpona koinscrire bana na bino boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo yango nde esalaka ke babenga bana na bino ba ingénieur yoka mpona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications itemat binza ista na Delvo na commune ya Ngaliema bazali kobengisa baparents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais pe informatique ezali na pointe po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya ba option nyonso oyo totangi bokokuta yango na itema mbinza na Ngaliema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala musala ya maboko po wana peza technique kotonga eza musala eza avantage ebele musala oyo ezosala ke surtout pour la base eza musala oyo eza ke libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngaliema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pamba te ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission ekosalema le 9 août à partir ya ngonga ya 7h. bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa bakosilisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché tango aussi sa classe na bango na domaine nyonso azana makoki ya ye moko kosala musala oyo ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azana apte ya kokende pe koluka esika musala esika mosusu pe bazwa ye penza parce que bazwi formation oyo ekoki penza mpona bango yango na bengi bino boya ebele boya non seulement mpona kowela komi komisa mais nalingi bokoma nanu avant botala ekole yango bovisite balaboratoire bovisite baatelier na biso mpe nsima nango ekopesa yo posta ya koya. Pota
balonga pona bala na bino eza protiva pipo mokolo ko melango pisa ka santé ya kitoko vitamine pe énergie. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakay. Ma bayinga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Nous allons communiquer écologique pour la lecture. Famille tutala bazana mawa koyebisa na baninga pe bayebani na bango liwa ya mwana mama leki na bango to pe yaya na kombo ya Titi Kimpewa kwa Nzambi ya kufaki depuis mokolo vendredi 16 juillet 2025 na clinique universitaire. Programme ya matanga ezaboui vendredi 1er août 2025 veuillez mortuaire ekosalema na salle polyvalente Aigle o ezwami mingi penza na croisement ya baveni Banalia ya croisement Gambila na commune ya Kasavubu. Pe mokolo ya samedi 2 août à partir ya ngonga ya 9h levé ya corps ekosalema na morgue ya Ngiringiri pe bokundami ezali bongo na cimetière ya repos éternel na Mingadi 2. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebi famille tutala pe maman Titi Kimpewa. Les parvis de Dieu vivant qui le soleil le vent qui nous remplit de bozalaki ebele mpona kolanda info linga na journal ape mpona poso bosepelaki na bisa merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki bongo na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Grâce po Baluzolo Nadine Asona pe Mijoma Basi héritier mapinemi ya supervisaki journal au montage esimaki pa Fabrice Lundombi Christian Kangebeni pe Francis Kanzalokoka ngala bino topsoni rendez-vous et que vous allez au revoir.